Bien, notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre chaîne Tala Lelo News 10. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botalatala. Tala Lelo na cadre ya Mekato plus introduction, ngai le Mbokate de la presse, toujours na système ya infukama, rouge, détélément, bleu. Na cadre ya Mekato plus introduction ngana bino manda ku so na ebik boza partout botala biso à travers chaîne na biso Tala Lelo News 10 au bomesa nango partout dans le monde. Lelo tozana invité ne tozana un sujet na biso sujet du jour Trobeta Masolo mingi vraiment na yango totala ki vraiment ki toyebi ki toyambaka ba musicien ba comédien ba artiste toyambala no mambutu bomona mambutu ndenge le karamen lelo botala Tala lobi tokoluka to partager na bandeko na biso o tozana bango comme invité na biso na chaîne na biso lelo Tala Lelo News 10 na émission sujet du jour Tala Lelo. Quant à moi avant to bandana nu yango na remercier nos staff technique na ngai mobimba o ba Tala biso partout dans le monde mutazana sima caméra bongo Daryl Diwantesa c'est-à-dire que Yasuki ka bongo na Moulai et puis pourquoi pas na El Sibli Moneville Poutou monteur Nabiso. Un grand merci na mère Mila Bela Dinganga, un grand merci na Yemoko vraiment motoba bengi na kombo ya li boss Nico 3000 bon séjour kuna na mbogo sigo zali Nico 3000 bien sali moi to FAP maman ndambo ici ko pipe botalata za manager na ba 3000 nyonso. Un grand merci toza bongo espace na so 3000 o ya bandal na veni Tonde et pas les boss Nico 3000. Un grand merci à les champions Malela de Londres. Un grand merci na Code Willy Moucheni Code Willy Moucheni, vraiment un grand merci na ba YouTube botala na Freddy Mayemba na Mima Wetu na Tanti Botalatala. Si c'est du jour na biso ezali l'autre quoi to ba pourquoi ba vedette oh mingi va ba vedette ko banana na ba sportif ti na ba journaliste ti na ba comédien pourquoi ba botaka mingi et pourquoi vina bango ezalaka après ba makamna simoka koto abotaki mingi koto asala kiboye koto azwa kiboye puis to kato solo mingi vraiment na loboko na nga gauche nazali bongo na confrère na ngai o ba bengi na kombo ya Anderson Bogos azali bongo cordon ya chaîne na biso boyebi partout dans le monde avis du public yem to ko luka ko pesa pe mbote Bogos mbote Julien Botalatala et mbote pe na ba nyonso ya Tala Lelo News hein mbote belé quoi c'est ça. Wana loboko na ngai à droite nazali bongo na confrère na ngai Akimbe Freddy ndenge babengaka ye beauté ya ba chéri o azali pe bongo cordon ya chaîne na biso boyebi partout dans le monde Cleboa tozane pe na droite na nga mbote Akimbe. Ouais, mbote na Julien Botalatala ngai na bongisa moi place wana biso cordon na biso alongwa biso tout tozana biso ba travailleur simple travailleur et mbote na Mima Wetu mère Mila longwa mais tous en mambo mais bi yo mutu tikala na place te nga tikala na place wana te nga zanga Akimbe jamais Julien Botalatala comme Akimbe be Akimba comme Julien Botalatala ozomona donc Julien Botalatala zaka Julien Botalatala Akimbe pas zaka Akimbe Bela Dinganga mère Mila donc coup de chapeau à toi donc Tala Lelo News non senti vraiment que Botalatala le Mbokate de la presse mambeza la bien na boss nanga de la nation un bon tonton l'homme invisible que vous vivez à l'international à Paula Schengen quoi. Merci. Merci mingi na baïba otala partout dans le monde to bagi to de quartier mingi mama boluka boye ba yonka awawa to bandana na Anderson Bogos oko yebisa biso nini o esala ke ba vedette bazala ko bota par-ci par-là pour na yo vraiment ndeto mo ka musu ke omona après li wana yo omona koto yo bana koto nini wa maîtrise koto vraiment mambo ba c'est raté pour na yo même na biso pe ba musicien bien biso pe ba journaliste et puis na ba partout. Ouais, et ça, si je me bien, je se rappelle surtout ça l'émission du Mon Amanda Chance. Tout n'est pas question. Pour un ibino bavedet, bobo ta trop par-ci par-là. Un surtout bobo taban na ba famille ba baté, parce que malou na bino ba na 50 40 famille eza surpris. Alors manda esa biso ke na biza eza faute na ba monteza succès hein. Moni muto azana en plaire mingi. Azana ba te belé pembeli na. Julien moni na bolingo za mystique. Muto so ko lingo ka po bongsa antenne bien.
basi ni bazarana moi muso ko lingo ka pokangaka bouton na chemise kaka bien donc moi muso ko lingo ka posa no star ya basi muso basaba ondenga posa ni zaka fa bimaka na star ngana vana ba fille mo no ba ngapenda pasteur on est fort pasteur penanga so benginga kala la ngana ondima na ngai donc moi si penanga lo bandingma yo me bloquer comme na ba musicien ozoma aza vedette aza succès nae atape journaliste oyeba nous en succès na oza ba fan no belé ou balandaka o Julien alors il s'appelle que moi si mususu pe magaza fan no mais akaka o Julien akaka kimbe omona ka ndingo sala musana no ndingo donc mutandinga suko kutani nae na terrain mo isa glissant à ocdnika non c'est ça leur succès. Merci beaucoup boyoki wana réflexion ya ndeko na biso Anderson Bogos au évoluka bongo toujours na vie du public il y a les boss Didier Masuki parrain ya chaîne na biso ta lelo news 10 na BT7 avec l'agressivité wana impression Claude Nomba ça y est c'est-à-dire que pareil ya chaîne na biso o ezali avis du public malgré na sala kunate pour na yo vraiment par rapport à question de biso tout ça nango pourquoi kaka ba vedette babotaka par-ci par-là. Bon, dans le balai comme moko, les émissions mais ils ont débat. N'a pas déjà contredit déjà Bogos, n'a pas le biquet vedette. Ils ont différence il y a des via vedette, na star, tu vois. Parce que ce que total il bat le rôle en net, bah fallait pour pas Kofi Olomide, bah star. Mais ce que total il bat tout pays locaux là, pour ne pas citer le nom, pour me dire qu'on a quitté ici, ça va vedette. Paramètre à star. Voilà, paramètre à star. Bon, fallait pour pas, dans la réalité, on appelle d'abord exemple quoi. Dans la réalité, ce que tout allait bien, à combien on a 5 enfants, reconnu. Et ce que tout allait, venant Adolphe Dominguez. Aza juste kaka na 5. Ozomona. Pourquoi on appelle ça la différence sur là eza omoni évolution ezali. Omoni ya Papa Wemba c'était normal. Ozomona. C'était normal parce que Papa Wemba a sali bâton et belé na monde musical. Donc talaka mutakoma tina niveau que ata si tu mo fumam na lobby fi mo boya otana ndako na bango aye abandi ko travailler na site sur ba bengé que note que no sala papa masina sona papa mon numéro ça na parce que tellement à la star aza sous star abaksama sous star donc alemba yango ils ont la moto autant sa voiture trop au lemba autant muso comment pour faire chauffeur na tam ça yango donc ils a succès aux hommes succès sur l'équipe mutu et belle ça mutu et mon liboma au comment ça ba n'importe quoi au monde entend sous nga kimbe na un succès belé na mona sikoyo pour mima wetu ou bien bela dinganga te na cha bela dinganga quoi mermela abigi note botata bigi na lela akimbe fort kaninga sara bongo so so ba na miss na nga mono la yende pecho vraiment il faut vraiment non tout ça erreur tu vois. N'est-ce pas expliqué qu'il y a une émission la fois passée Neboya Mainga vie privée à vie privée, vie professionnelle à vie professionnelle. Mais biso sigo yo ba congolais to miye baraté ceux qui tous banani. Donc mutunyo surtout alingi sorazana succès. Moi sinon surtout akumaye et heureusement ba bimisa pe ba préservatif. Pour se protéger, ça pour la maladie, ça pour la maladie surtout. Il y a un moni, star na biso bazo botaka n'importe où, donc ba botana ba danseuse, ba botana na ba fille ba sara ba théâtre. Toujours bêta moi c'était ndeko na biso beauté ya ba chérie akimbe. Nini oyoyo et ça la kasiko ki ba bota mingi. Mais on a expliqué au succès. Ba parce que vous gérez succès na ba honte. Aux hommes, que gérer succès na volonté donc Julien Botalatala ou ça qui n'a moins de difficulté mon robot perd le contrôle parce que comme il a succès n'est na ebi ba vie on a ba pour na tanga comme te ba vie na ba na bi ba yeba moto succès ce qui osa trop pemé na basi donc basi so aza pemé na yo ne osa na succès ba PD so aza na yo nde yango wana dans aux un niveau mais so zara ba jona ba jodo fuck up
faut que besoin mon qui n'habite beau gospel à zéro comme pas n'importe qui ça na contredit na place nani akimba lobi ba nombre ba musicien et ba na musicien o ya tangi wana premier ya te to ba nombre na bango balo barango mais ngai vraiment pour na musicien ko na confiance na bango te na vraiment tout cas bolimbisa ngai ba effectif ba na bango tout cas ngandi mango te po ina ndimba ngo te parce que ça mususu ba lakisa biso mwana ngali boso yeyo mais akufi bo to monike no yete tala kutu mwana liboso yeyo abotaka na kinga ntanga za na classe boy ozomona mususu lo bakeno nga banda ngaso na boti na komanga bango banzoto daso na kufi ba weba manomba ba nzoto bonso kufi na crash to koyeba nomba ba na ndenge nini mususu kuta kufi avant kufa azo bisa petine keno obiki na ba mama passa na Allemagne moko zoyo bana ngo ba ya jour premier anniversaire ne bana ko ida âge ba 16 ans ba mapassa mais les qui n'est moko aye baba nana après 17 ans après que ya za ba mama passa na Allemagne au moins des autres de mon place izali alors ceux qui a commenté un nombre bo tata bota de 5 il fallait na 4 boy on est à tata nim to loto fallait loba mais nga ko ni mangote parce que musicien moko ta biso na ba na 5 tanga kufi to mona pe ba na 5 ba bima ba 10 ba 15 donc et ça ba vérité to ba biso na TV et ça nga ko passe au monde musicien ba tenu na TV na ko ça ba na combien père de plaisir enfant ba ko mara ba père de plaisir enfant des plaisir enfant pardon ba ko ka nan ko ba nombre ya ba na bangote ba bota. Par rapport à Bogos, par rapport à que ngapi na tikala jamais comme on a musicien moral qui na TV après sinon ma ba na vous comprenez les années bisonné te poser ba question alors si vous l'êtes opposé ba question ndé bango ba otanga oyo bango ba yebi pour bala msusu ba yeba na rater ozomona nga roza boy tam msusu petit mona betane kala tam ça ya qui na bord nanga ozokobana parce que moi so bimi na mobali soka azu karazima ataki ya 2 semaines faluka mukolo zimi yonaki ya tito bimai no sima na ngona kangami comment après 4 ans et la rapé ndenge ni lepe o vivre parce que ngana biki muto et salaka jamais akoki ko coucher na mwasi sans kaye ba ki problème boza na sima tant OK sans préservatif ozoyi ba de yaki non likama eza na sima nango boso ki musicien na imu alingani préservatif te boso musicien moi linga te pourquoi biso to chon kaka na misete to mona ngope même pe na univers na biso pe ya média biso ba journaliste pe MSP de linga MSP ngape linga na préservatif te par exemple boso bi préservatif kimbe ya koma opa nyo tseka ngai ozo comprendre te na nga réalité pour nire pour linga ngote voilà on dirait beau gosse à linga préservatif te parce que au moni ba biloko yo na so na côté biso presse ozo moni côté biso presse ming eza batoka neti ba biso to ana trop jeune na boulot yo total ninge ba grand frère na biso ba bandaka ba grande sœur na biso nepe ba bandaka ozomona le roi technologie échangeant to sentir que oui nga vraiment na kotambola beauté c'est un peu rare oyoka présentateur ou bien animateur ou bien chroniqueur afin atanga comme moi ciné boy. Et ça, papa, maman Amazon. Nga konana maman Amazon te. Tu vois, na konana maman Amazon te. Na pesa raison, mais na pesa peu faute. Parce que mututu ayeba jili kukuna. Papa imaye na banzembo, asala tout donc mututu ayeba jili kukuna aza mwana liboso ya papa Wemba. Ozomona. Et jili kukuna alanda ilandi na baleki mususu. O bazali déjà reconnu. Mais soko subana bazaki reconnu oyo jili kukuna na ko encadrer okoyo subana oyo mama na biso Amazon na botaki bazali wana mais sikoyo après ba o msuso ba msenet ya photo et tout moni la fille là papa Wemba alakisaka mwana wana na famille tu vois azwaka mwana wana yena na famille abino oyo mwana nanga et puis il est bien ozomona bablo monsieur bimaka moi papa monsieur bibi bo ezabiso bata internet ne tolobaka ozomona nous sommes de jeunes toza ko banda vina biso sika netinga boina na botité ozomona na banda vina nga sika lelo ce qui lelo ngai akimbe nzamba benginga engolo bateke no ba bato ba roya kuna na botaka na akimbe ndebo ndimimba moko pour nga on a lobby déjà na émission ya Julien Bobo Talatala le 27
Donc samedi 27 2016, dans le Big Note, Freddy Akimbe, Nanu Abotité. Merci beaucoup vraiment. Freddy Akimbe, Nanu Abotité, Nabi qui bosa partout, Bota la biso partout dans le monde, impresseur Claude Ndombasi, Sydney Ilanga, pourquoi pas na Jenny Ilanga, Jenny Ilanga, anniversaire Naïka Kalaming était dans le mois de septembre. Awawa, Nabi qui partout la biso partout. Les boss Nico 3000 ans, bon séjour, paiement vraiment qui met vraiment, c'est-à-dire que au sali paiement tôt, qui n'est au paiement boss Nico 3000 ans. À quelles vacances? À quelles vacances pour sali moi tôt, on des toujours. Encore merci. Na bainos bota la biso maman Elisa Pedro Monoko Bank et pourquoi pas na code ya Willy Moucheni mais Anderson Bogos toi na volé mususu. Qu'est-ce qui fait que ba fan na biso o ba benga biso ba homme ya média, c'est-à-dire que on a otala yo Anderson o sala bien nazo tala yo Didier Masuki o sala bien na otala yo Vincent Chiluizi mais na sima nango ba ya ko kaka basi ya ya bato ba yekilo ba fan pas la bango bato ba ba star na bango jila mon mara bolingo ezaka ndenge nzamba akela mutu okokutana na bolingo no pete na matanga okokutana bolingo no na biro moboye okokutana bolingo no pe na nzela media okokutana bolingo no na église ezaka ndenge nzamba sala destin ya mutu ezala ozo comprendre et mutu soko za pe boye azane pe mobulu te ane mutu mo sa ke émission na bien papa na télé boye mutu mo atali boye asepe na oyebi place Kofi dans l'homme balingana na lia ali aza fan ya Kofi Olomide mukona yoka Kofi Olomide lo biloko na TV na kamwa donc akofe ya kipande kone moko ya mwasi na poto ndikone mo sabite nana ami nanga moko en tout cas fan na otana bisa ke no yozo ya pa nanga abaki te pe fo ya aya otalo parce que asepe na musique na mingi et ali ya pa ya kiwana akutena Kofi utesi ndeko na on a camarade kitoko boy ndi pasi Kofi balingana na ali donc ali ya fan ya Kofi Olomide ozomona donc maramango ezara ndengwa donc yana ndinga mabete mais excuse comment mabe poani tant yo net yo parce que Gilin on a déjà engagé na mère Milan mais au comme na bango 5 6 7 rapport succès ça on est comme mabe ozomona on a comme ki bundumba mais ce que ça pena destin singa ki notin Gilin nga ba kuta na mère Milan Angela Media bosuki pe wana c'est bien donc nzambe na singa ki no te Gilin na mononga ni ba kuta Angela Media c'est bien. Mais comme Ramabe sur côté que non Gilin au comment gérer bango 5 7 basi 8 basi pour ça na succès pour ibani mingi on est comme mabe on est comme kibundumba mais na nenga bolingo équipa nango te parce que place yo kuta na coup de foudre na ibani te do ibani te c'est ça ndeko na biso Akimbe na ebite vraiment maloba ezepa na yo maloba ezepa na ngai ngana konane ne ming biso parce que moni ceux qui lelo ngane Akimbe boye nazo appel moko na France et pas ya net n'a pas exemple fimo bengi ngai na batam sous Loveline crémé code secret a benga le but noté Akimbe mona lelo fo na tarba émission na yo tout tam super moi tolinga te au mona ngani na mo panze sa onke moi sinanga oui bébé que zabongo oui ezabongo belé bazabongo tu vois muso benga en Allemagne muso benga na États-Unis muso benga partout o benga donc ngapona nga ka nenge to so bango bien na comme si bon le roi basi nanga et pourtant basi nanga te ozomona oui bi Gilin Botalatala mutarana ndako moko eno ara banda ko ebele donc ata osomba 4 parcelles ou bien 5 parcelles ata otonga 20 chambres ndenge fait recherche de pour la tonga 20 chambres mais là on a chambre moko oyaye. Ça veut dire que lelo atanga na mibenga nga bota ba chéri nga kalita ba jo ce qui lelo ba pesinga ata Congo mobimba o ya basi ki note basi bango zwa dans séparé na moko o motema nga elinga zomona ba erreur biso to sara ngala konane ba chéri te eza biso nde to mimona wa to komi na mimona wa ngande boy alors ezobuma biso Zoboma biso non répéter le camboyo toza ba chaîne to luka to créer vie na biso na ndenge moko boye donc to conduire vie na biso na droit chemin non pas Gilin Botalatala to conduire en moment au moni bokos aza dans moni lo aza ne monanga caméraman monteur et puis présentateur et ça a plaisir. Et ça a plaisir grave. Si au plaisir, on a ils pour n'abi musala. Mais souffrance, on a la mona, on a évité. On a présenté émission,
non filmé et puis non que monter peut-être parfois il y a des gens qui courir pas si kotambola ko luka pe connexion pas si donc ko kene ba place mo ba place ngo ba connexion ra bien au comment boyer masanga cher et le lait cher ou dépenser sous mbongo na yo donc tout le monde a pas si ce qu'on a tout dans ça déjà na moi sinanga yo yesiko o akimbe na sepela na yo comprendre moi ce qu'on a zongi côté ba chérie on a sepela na sepela OK merci à te mon désana il faut que mon nanga mais tout monde ngo basi musu balinga biso ma téléphone ma na kaka fort je le botata na côté ye mambo kateli la poste solo ni ngo boy o comprendre aye ko boma mais takinga zalanga akimbe pono ba on a aussi au gérant ondeni tamba bilo wani ya tanke mobali ikisandiki batala rabiso pe partout akoko benga musupa ko talope na mobali na ye nanda ko memona ye moko na ndenga kuzwa ke abandi ko komona ndenga mususu uswa patala ki ope ye moko abandi ko komona ba jara moko tanke yo akimbe oyebi ke ozali moi ozali déjà engagé na paramètre na yo déjà. Kofi Olomide Loba, adage moko, ne quitte jamais celui qui t'aime pour celui qui te plaît, car celui qui te plaît te quittera pour celui qui l'aime. Pourquoi dans le Bibongo et ça parce que Ngai Freddy n'a rotika jamais oya ngai motema pour na ko soit oya mutu déjà za déjà na oya yepé mususu. Yango moni adage journée Loba qui note ne quitte jamais celui qui t'aime pour celui qui te plaît, car celui qui te plaît te quittera pour celui qui l'aime. Merci beaucoup vraiment. Tous les gens qui vraiment Anderson, n'a évité vraiment. Yo Gérard Anon Babilo, on a une tout le monde a appelé les oeufs à Bassi par-ci par-là, tant que homme média. En tout cas, na do bango lo moko elengi ya bolingo mbala bandolinga. Non yo mo se bano ya ngulu pa mbali. Vous comprenez? Bon, peut-être que non. Bon, moi c'est pas que mais assez des cas qu'il y a un peu. Et misère maman Nzambi. Mais on a appelé ça conseil moko na ba fille batala rabiso surtout aux hommes on appelle que na biso ta ba célèbre. Kobo ya mba ina nda côté peut-être pour linganga célèbre. Vous comprenez? Et peut-être de façon nga gérer makamnanga un sumba ina kutu enda ko lekinga. Mais peut-être que vous avez la télé, un beau garçon bien habillé, alors français bien, à sa propre. Vous avez une femme de maranaï. Non, un sumba nous t'a parlé les kinga. Bon, ça n'a pas parlé non. Vous comprenez? Donc, moi, ce que moi, ça comme il gauche droite, en tout cas, et malin, mais c'est là non. Donc parce que ngai naza eza musana nga na osala na commune longi na ngate ke no naza libre bono ya linga ngai ti mais elo ni se sara su pour na biso batami ya ndimwa eza conjonctive papa muso komo na kimbi posa na carbo ya sala envie abule peut-être akimbi na carbo c'est que mo mimta tindela ki akimbi ala yo mo bule peut-être akimbi c'est kana ba chéri bile koto kotina moi 500 koto 200 400 allez ya 500 sali moi 4000 à payer car vous comprenez et bien monsieur Sarah donc nous avons pour ça à la page nous avons pour ça toujours n'attend alors moi si moi koto yo linga na poto kuna o nani anotine la ko $500 par jour la punda na yo oyo na kati ononte o na sola na confrère na ngamoka ya musana biso internet a lobi ke no bité ya za na ba 3 4 5 poko to atindi bodio atindi lich pa mona na chic na mokili na bité vraiment pour na yo vraiment ça nga vraiment pe passi mais wana siko ba bodio on batindi ya nini pour sur le sac moi erreur que note Chine na poto te na Congo et bien na poto kuna pe belé batinde ya biso ba blamba bangwanzu total rappel ba blamba batinde la biso ozomona elamba wana na paramètre mususu soko lobi na paramètre ezala ko zokomi ko dénigrer mutu oyoyo atindela ko ne fisque lunette to chapeau ezala $1 tanga raisonner yo na sens wana na par rapport ya nengo lobby. Non, na trois chéris on est dans un bango, mususu ninga zana atindela ngai ba t-shirt boye musuani. Mais oui, atindela oui. Mais siko ya nini? Ozomona. On est à ba flatterer Mike Julien. On est à ba flatterer. Et là vraiment tozo ngama to beta CT na yango makasi parce que ndeko Anderson na ndeko Akimbe de lo ngama to ngato beta CT pour so totali vraiment ndenge internet ezoke so totali bien ba musicien libanda bazaki na puissance ya makasi. Ok, le lieu comique ba mise ba beta souté. Motant to ça l'affaire, tout en ça likambo. Otala esiko uti na ba obazaki avant na yo. Mais to ebike
olobi likambo eza bien bamisa libanda babeta asute sikoyo babiso bato oyo bapanzisa yango ebike nanu mpe toluka mpe te koyebake na pourkoi babeta libanda te raison nango ezalaka nini na toluka yango te tozodéveloppe omonaki lelo boye bamoma mike bastop eyeka non seulement kaka mpona bakombata eye ebele mpona makambo ya mosusu tomonaki no mpo tomonaki no mama mwasi c'est-à-dire que Julien Botalatala abwakaka impression ya Claude Ndombasi mais akomotala mwasi impression ya Claude Ndombasi na deuxième regard oyebisa ngai mosusu par exemple le champion malela de Londres Freddy Mayemba Bibo Talatala il faut beta to place to que ça la faire wana akomi kuna ki ozemisa ndeko ya Freddy Mayemba yebisa siko relation na Freddy Mayemba ezandini to mona ngope lelo ba comédien pe bazangi na succès na poto OK comique ba comédien nzonzinga salepo mais lelo elali po anime po mabe kotito melo ngope Botalatala ngo to beto vete c'était nango Anderson Bogos ngai selon évangile selon Matthieu selon Botalatala na moni ke biso ba journaliste internet to komi ko zinda po anime to kina vitesse na mamba bana basi biso ba journaliste internet toza na en plein mikolo na poto na ndengo sakana te tozi place ba musicien na place de théâtre de sanction et comme biso mais to komo bo musala pour na sentiment ya na bitongo to komo bo musala pour na sentiment on se comprend donc on ça no bezumura ya buzoba pour ça succès pour big na sima succès na o gagner quelque chose mais musala mukie Aujourd'hui, je suis commis. Donc, peut-être dépend envie. Peut-être habiter un peu sur moi $100, $50 no bon mariage. On sait que non, au moment lich non ma costume non. Mais il y a ce blondier qui va m'ominer basala. Moi, si moi je na pota routine là, on paye $500 par jour. Azate. Mais on se commande que non, bah moi le cas linga par-ci par-là. Bah me soude bah tout ana. On a jeunesse sur moi si moi quoi. Mususu pa ibeke na o moi ça muninga mais alingi ka nanko poni na mona muninga ya bien na émission ne aya me propre et pas linga ka moi ça muninga po muninga akoma tindela ki bala ninga tindela ka masa ne wana ozoma musanzo pesi ezobeba dona dosa musala sous na ninga normalité donc to comme ne ba musicien ne ba ndona no litombo ba danseuse ba na journalisme ba musicien pe ba na journalisme. C'est ça. Au moins maintenant, il y a un journaliste internet, mais l'autre façon de un musicien. Mais c'est tout bien. Journaliste a un inventaire, il y a un inventaire, il y a un balati. Ok, dans Moussa, il y a un autre il a permis. Merci beaucoup. Et ça permet quand d'être bateau, c'était toujours vraiment journaliste Azali starté, Azali ka tremplin ya ba fan na invité na biso au troba ke molobeli, to komisa ba message na ba oyoyo et ba na bango bateau ba komisa ke comme pas ba vedette na bango te. Mais Freddy Akimbeto mais quand on beta pe le solo oyoyo par rapport il y a un comportement, il y a des journalistes, il se comportent même il y a basi, même il y a mibali. Au moins journaliste a petit ka tour libanda. Il y a une vidéo à publier. À ce moment là, il y a un kaka na habité vraiment pour na yo. Est-ce qu'il y a une place na kati ya média? Bon, maramango nazo ça la campagne makasi sinon les capé même na la télévision de chassa et on a loba. Mon netinga nazana Android. Tu vois, je peux faire tout ce que moi je veux. Mais c'est qu'on est plus privé. Mais il y a aussi l'émission Boino aussi micro tout est différent, tu vois. Moutinho surtout a permis à Rosala Oya Lingi. Mais batuka ba biso to yebanike Frédéric qui va travailler na clébois.com asima micro à présenter l'émission. Je peux pas faire ça. Nga na okatsa na créer buzz. Mais pourtant edimninga. Tu vois, edimninga msu bazana ba mituna peut-être oh akimbe pas kwanzara akimbepe azorapé taxi akimbepe akotarapé malewa on comprend ndenge na expliquer parce que on est ça ba bloko moko boui il faut tous en un peu secret pour au moni belé ne bazana ba mona ko Olomide bien costume et tout même ko Olomide là tatam sous li papa abimboé et aux atam sous donc yo filmant au kaka tamsou 1 minute kapamba oche dans le banayo et koko ça ba nombre de vie belé tu vois parce que ba te belé ba mona kaka na soulier ba mona kaka na sapato ba mona kaka na ba ketch nan ba mona na makoloté parce que ba moni ba sala ba bêtise wana pour nga binga ba bêtise baza d'abord complexé et puis ba yebi logo ba osate ozomona eza wayo no présenter eloko yozo message yozo pesa batu so yo pesa batu message ni lelo aoyebanga bomoningane na zawa na otambola bomoni blamana lelo mulunge
bah pour moi tout habité vraiment question de Akimbe a auto répondre Anderson pour nayo. Ouais, ça fait mal, vraiment. Image sur la tala raboye, na tala tali ah bon, n'aime pas à sunga pe, biso de ça bêtise wana, 4000 vie pe salami nango, mais na tala nabi ah, donc tu n'es pas un muto bongo ça que ça émission na journée ana. Ils avaient pas l'accès batuka que le lozo bunda. Pour ça na 400000 vie. Aujourd'hui, il ça a passé en wana. Tout le bar ah oh liberté de la presse, mais quelle liberté de la presse biso de singa rendez-vous nangai. Hein? Yo ça l'émission au Bundi. Na télévision bato ba monio l'état ya kangi bino par exemple et comme biso ba journaliste to sangani pe to kei liberté de la presse pour belingo sa ba journaliste mais yebisanga ina bo trouble ordre public l'état yebite ke no pe bino boyo kani pe bino bo ba kenote to yokana ki na biso to sa to créer na biso ka eloko na pesa na moi base na émission mais yebisa biso to banza meto to ba ke bino boyo kana ki et si continue bino bosa ki concession émission na bino pendant une heure de temps donc bino boyo kana na bino ka no fo bo bunda na émission de loko bolongo banda na bino boya bo l'exception na TV ke bo bunda. Pour ça, est-ce que Bissou a posé à Rota et tout, mais on est beau bunda. Merci beaucoup. Sur sa cachette, qui est un SmackDown. Merci beaucoup, ma baïbo, t'as la sous partout dans le monde. Tobaïga toujours tous en entretien. Naba confort na Bissou, tous en abango vraiment c'est-à-dire que Anderson et Bogos ont vie du public. On a na moni maman Didi Masuki na maman na Bissou Nadia et pourquoi pas na Yemoko vraiment Freddy Akimbe oya Kleboa na moni de la nation mais Freddy Akimbe to betano le solo pe sous paramètre il y a cahier de charge il y a ba chaîne na biso ya internet o le comment pona kozwa mwana mwasi ozo senti ke mukolo chaîne azo benga partir ya poto kuna ki zo petit moko boya kaneka kabato zo petit moko kata na eka suki petit wana o wana kaka. Ok, le comment game sous côté de tout le monde a na Mirador côté cahier de charge à film à Nigeria côté ya musique côté ya sport côté ya biso et comment oya mbara musicien na oyoyo aboyaka pona yo bon pour na moni ça sert à rien en fond la net ba site ba sara ba page ninge les news viennent zéro mabia la ninga sala donc coup de chapeau et ba ça l'appelle le rôle à la bouche autorisée oh le ba te be ba zo tâtonner ça y est tout ça été et ça bien tu vois kozwa fille moko boye oya ko le kasi micro ana boya mutu mais fille on peut fois koka boso a kokité tu vois et bien pe na ngai net mutoko nga boye oboyinga nga na boya na nga yote na ozaka na yo bien parce que pour na nga na mona na lekio na lekio pourquoi parce que toza moi sinambal donc toi moi sinambal toza babikela muya nzambe mais nzambe asala ke no ngande mutaliboso donc ata lekio fingi ata décortiquer nga dans Zaka Akimbe et puis dans l'équipe kaka. Merci beaucoup. Anderson pour nayo vraiment. Bon ngai na baka monde batoza ba gère biloko na ba site zo ya sika ba site amike parce que ba site quoi ba Kleboa na respect na yango depuis salema ti lelo en tout cas na mona bileka leka mo leka na ngote. En tout cas félicitations et surtout ming ba site ya sika. Non profitez pour ya oyebiso que non osala très attention sur le site ni kani bat ba se plan on ngana ke no na rythme on ke ba sentiment ya bizoazoa pour citer ça succès non internet est mystique. Julien, oyo ta image mususu mukosusu na YouTube non dimagite mais ça le nombre de vies mo bo comprendre té. Biso na vie publique to na image mo bo Angola Luanda, il y a 34 millions de vies. Image en 16 minutes seulement. Donc imagine to rebandele pendant 3 fois net dernièrement to banoto zo na télécharger banoto sur côté 322 000 vies. Mais même image ka récite tellement déjà. Donc mon internet c'est un nom mystique. So je sais rien exactement na yo. Julien, bat ba mo organiser aussi miki qui cité. Quand on qui aux arana tango vous raisonner pa. Ngata Freddy Akimbe agi ma caméra to ibi. Ta bani ma image to mon net ndoto. Mais ta vitesse Freddy Akimbe comment là. Na wa comment dans oti lelo, mta ndi maté. Ozo comprendre. Donc muto ai o ibi peut-être Freddy Akimbe siko so bete les passer Freddy Akimbe ndenga gi réalisateur mta boya. Ozo mon. Mais muto ibi mbiaka masolo ezakinde donc c'est ça. Donc maintenant zaka courage na yo. Zara na kude ya le rozo sala mais ya luka moi si fille mo peut être asa pembe magasi fille mo pas tailo comme cousse pour me pende mo na po a attirer
ils ont une importance. N'est-ce pas besoin de la vie publique vraiment plus ou moins aux attaques des six seulement. Après des six matin du côté aux unabiso. Tu n'as pas aux une belle fille, tu as pas posé un beau garçon. Mais Moussala Malamu casse tout. Merci beaucoup Moussala Malamu. Nabi que tous toujours continuer l'émission l'émission Marguerite Komi Kokita. Na pe sambote bongo na maman Titi Pedro, pourquoi pas na papa Nyonyo, na Daninzila, na Mima Wetu, Tantine Botala Tala Lelo, un grand merci na mère Mila Bela Dinganga, Baïbota partout, tout ça toujours continue. Ndegona biso Akimbe Freddy, toujours kaba appel. J'espère qu'appel on a zwakayo ba remarque wana nyonso. Bandeko ba komi ko tala biso, ba komi ko lela makasi ne loko ba bengi na kombo ya ba titre. Parce que na yebi ba patron ba chaîne ya ba site belé, ba kombo ko ba tout beze. Donc, il te biso ma mususu nde to vante sur ma mususu au mona be beaucoup na ba komelo mususu eza parmi babilo oyoyo et comment kitsa pe biso pona yo. Bon, pour nga eza omoni makamango za moi drôle. Julien Botalatala ndenge o présenter mission awa. Luka yo sera titre ka na kati ya maloba biso to loba. Soki na bi mabe o komi titre na pekaka. Soki za titre mabe mais euti quand même na monoko ya moko azali awa siko belé siko ezala d'abord nga nakona na bato ba titre ba titre te nakona na siko bato ba présenter ne ba émission donc ba yebi ko kumbela ba émission na bango te et puis mingi na biso to koma plus ba fanatique ya ba invité na biso muso mona arriva te qu'un jour akutana na repesa tam susu exemple na Didier Lacoste. Siko musala ekumbi akuta na pangi my food voima là akuta na voima yepona siko yo ako poser sous voima ba question te osomona mais dernièrement na hôtel ko sala na Didier Lacoste on voit to fandi to sur la normal mo peut toujours beta na pe mon dieu voilà tala kimbe moni ba wana jour obima ba bloranto yo zate yo zela yo bigati le binganga na bien o comprendre les razolo babongo eza sans caméra to seka mais là na fond les caméras et les sumsa na des années nga to ze susu ba prochité to komi sikoyo ngane na yamelo ndaku na nga dole o na ndaku na nga ndenge na zabu na parler na jamais na ko sa bêtise na parler na yo pour bela dinganga o mona drôle o mais Julien mais nini comment na yeboué na plateau na yo ça ba bêtise ozo mona Didier Lacoste là na plateau na kumbela kende na ko kumbela e to soli na simale makamto si de zongi na sim e mo kutaketa bimeyo tout ça nous bien mais ce ka ofungoli boyo gokomika lokwa moi mutu epeta te mutu epeta te naza besoin na kumbela émission na ngai omoni bato wana sikoyo tia bango ata na badeba ou bien loba na eba yo mo fana siko sala vidéo ya normal pesa batu message au numéro sala journal télévisé bakoka te ozomona po bayebi kopesa mutu message te bayebi ko attirer batu te bango po ba attirer mutu il faut à créer buzz si on soit créer buzz na maloba boete ba créer les buzz na titre to tala ko to Julien Botalatala na Kimbe balinga ba bunda na plateau oh. Merci beaucoup vraiment. Tous appelants de Konabiso Anderson Bogos pour nous vraiment. Ouais, et ça m'a bien. Quand on est Frédéric Kimalobini, petit très bon gars. Et bien maintenant, kasi il y a émission. Oui, invité nous n'enga au tunnel ba question malamu. Ndo bimisi titre. Parce que là on y bat ils en a pas battu. Net nga réalisateur so na kutena journaliste sur tout que c'est émission. O yamanani. On a yamba Frédéric Kimbe na raison. Frédéric Kimbe ça la rap na Kleboa. Azanani, oh journaliste. Avant comment nous c'est qui nani. Vous comprenez? Totali paramètres, totali marmignon sur notre développer, faut dire à Kimbe. Mobi mana n'engi yazala. Vous comprenez? Ndé à partir de trop bien qu'on question. Ce qu'on besoin na Congo ce que ça rendeni. Musicien mon boy ba qui parcourt tu étais. Aluka ka pété. Mais est-ce que non musicien na ba fin bete musicien ba fin na gina mutin tel boy ba. Tal internet toujours on ezara que non musicien Y na musicien X et indi musicien Y na musicien X. Pas ni pas jour ba fin na ki. Donc ceux qui ba fin na té actualité zati. Aluka mutute yemo ako bimisa actualité te. OK muto abungi na scène et ça actualité munene yangwana ya okuta ko so na bungi pona nini ezo actualité mais muto ko tanga ke luka muto na te azila akimena na jile ba bebana ndakumo ya mbabino so na club ba ya Julien na fibi ba ya mi akimbe poni po bino ba boyo kana te
pour créer ni créer base mais ceux qui maison dans le résultat ne c'est minso au moins ba mission ezaki makambo ya nani ya kofi ata kofi kingani ya kofi yango na kofi na kofi ta kofi kei au moins ce que silence na quantité ba luka bazwa nani mais siko mekbo mekaka rubi to mekaka misra lo mo kana minso bimika benge au moins na semaine na soka kingani na kingani mabeka ne yango. Merci beaucoup. Mais Julien ngana baksa mom ke pour mon ageno to un peu limité et puis to za rappeler moi bazoba pourquoi na bimo bazoba na bibi sima monoko mo bazoba donc on a ninga kanda pourquoi mon ndenge boko sabili kam ya Koffi Olomide sikoyo mama Koffi Olomide na magamu ya honorable Zakari Bababasu place moko te na moni mutokola Koffi Olomide afandi à lobby pour na Zakari Bababasu honorable et puis place moko te na moni pe sous mutokola honorable Zakari Bababasu afandi à lobby pour na Koffi sikoyo lokola biso tolingo créer ba problème tokoma bilobela ya moninga makambo ba sujet wana na olingo lobela ngote honorable Zakari Bababasu oza vie nanga Koffi Olomide oza vie nanga mais soki moni na olinga lobela makambo wana te parce que bilumo bo lobi ngote ça sert à rien na rozwa merveille na banenge note oh de okaki honorable Zakari balobaki boy. Mais je suis faux. Ote mutune ya honorable ou bien honorable Zakari na sa na mutune moko to barwa dioka oh non ninga zawana na okaki merveille rama lobaki boy ki na Koffi Olomide c'est ça. Mais mission bena ya scénario donc bon bena inviter bo sali bena scénario to ko sala bo yo faut beta bo to sala bo faut to beta donc et puis ça en passe batala biso bo tele mission mo bato si ba yo kanaki na bango o kisa nango yango te osoma mabe siko ni pesa musala ngo ekufinde yango wana mabe kande yango na bunta yo kani na inviter na bo ba créer bo bo ka batu na bango esili mais bino bo potala kuna ya kotala katala nzoka ils en ont des moitiés. Ils en ont bongoté, Freddy Akimbe, quels sont les critères oyoyo mutu akoko aussi ma micro parce que le lot comme mona yango tu mususu nde to ba oncle tanga na ista ya mona yango sala kala mokilendi mandima ça dit que comme kozong ça peut couvrir ya ko ya veni et ba mo benge peso couvrir katani quels sont les critères o mutu akoko aussi ma medi akosi ma micro pona yo. Malheureusement net mutoro ngai Freddy Akimbe na leka na inate quand il facilité moi ba critère wana e ba exactement na le baka tam susu na ndenge nanga to respecter ka pe batu ça dit Julien Botata ko kantsate ke ka ba camarade na yo bien ba ta génération de ba batala ka yo te exactement so mona koko moko bo fana na coin a otala yo tam so mona pe papa tam so mona pe mona muke otala donc et tout ça émission pour la génération en génération bah tout bataille alors faut bisomo d'abord tout se comporter bien au moni sur les qui devant foule ya batu vous allez bien habillé et puis là aussi ma micro au lingate ou le bêtise au lukande au peut ça tout message à bien tu vois et ça en tout cas na meka ko senga pe excuse-moi parce que moi reproche nazoka par rapport à matanga ya maître Baja où est arrivé à papa chéri Jibem Pianayaka na dibaboma ngai nazaki vraiment quelque part quand la quoi là nazaki au courant que papa chéri Aouya mais c'était déjà tard na la tasse ko single quand ninga ka boyer dans la rapidité on est la rapidité qui nazo image mais pour na mona ngo bien té ko ça émission na single et tout wana za sous dignité wana za ma akimbete donc et ça là nga passé mais j'étais obligé na musu na ça émission réalisateur na habité tout chamwa ba faire na messa yanga na boya ki parce que zaki bien mais insista ki mais quand ngande na ki reprocher alors que moi ba biloko wana tout ba tout menga ko éviter ngo moi muke mon neti oza bien habillé vraiment bien habillé et puis aux araina pourquoi la tira été parce que yo nem te présenter une émission ngai pene nazawa naza respect pour que ta fumete voilà na sina respect voilà même ngai ne nazawa lokwa ngaza invité na rolata trop na rolata te wala sikoyo na ndenge na biso ba congolais donc la rolata tout comme na rolata ontologie journalistique mais na rolata net bo na rolunga normal na encore pe na pe bo c'est ce qui zembala mako pe maman pour voir mo tout sujet ya lunette bota ba chérie au qualité ba jo na la taille net et ça par rapport ya ba vitesse nezaki mais bolimbisa ngai
ngai mani nga représenter émission boy pour miss nga za na pe kitoko il faut la ngo ba citer ndenge l'impresario Claude Ndomba Salobaka ou bien Apacha Borane balobaka Merlin Bao Ndomba Simaya c'est le père. Merci beaucoup vraiment habité pour nayo nani Anderson. Critère bon non pas exemple mon moni mounio surtout au akoma chauffeur aligara na auto école té. Grand frère papa non mon pour aller capter dans auto école puis former très bien à l'action code de la route puis on m'appelle mutuka normal. Donc il cause animateur journaliste chroniqueur et ils appellent malama koleka ben ina ba ici ba ni ba ifasi quoi ils appellent bien mais oui pour qu'on appelle coaching mo ya bien payé. Nam l'homme sur à 4 mutu hein 4 mutu on sait pas ça non mais à condition que non maturité il faut ça parce que y a des années éléments de base ya mutu a maturité té atta comme licencié et fait que ça maturité té bon moi m'a ramené mingi et ça ba bêtise kara ozomona donc atta comme une banchika tangi 4 fois licencié mais fait que ça pas na maturité té bon moi qui imbécilité na alors maturité il faut ça parce que maturité on compte maturité non on ça la mutu et donc mutu a bien éduqué partout à la saka éducation na mutu azali bien éduqué partout à la saka éducation na ndeti botalatala et si ka pipe ndenge à se comporter ka to sala ka fort parce que bible lobi mutu ko kisa dit comme ma bible azate mais tout ça la fort ya ko sa bolamu faut dire akimbe influence oyo biso ba homme ya média pe ba femme ya média to comment ko pesa na bandeko ba otala biso poso total na paramètre mususu et belé otoyebani libanda ya mboka o ba yebani libanda ya mboka akati awo pe même na ba veine na ba on pe ba yeba na bangote influence to comment ko pesa libanda ya mboka na bité pona yo vraiment na comprendre une question influence par rapport ya omona Akimba za danger, Botalatala za danger, Vincent Chilus za danger, Anderson za danger, mais musu pe na ba paramètre musu soupe bo mona ke mutu so za danger mais façon o bison social la musala mais ça passe sur le musu babi bazo Akimbe ba tiem sur ba chaîne télévision na biso a critère kaka habillement moi bakati bana basi na biso ba sala mona bakati na bité pona yo vom yo ganti ba te qui ça exemple qui passe sur ba critère qui passe sous terre. Bon, l'essentiel car qui note ceux qui opposent à l'émission bien ou créer buzz comme nous mingi et surtout ceux qui bakolo ba chaîne bakenda moi poto ah petit mon Julien Botarata na zo qui comme on a trop et puis il faut qu'on na site na chaîne nanga voilà et ça influence mon moni Julien Botarata là ceux qui le but que yo za danger au kosam saté donc au boma boulot na yo pour moni batona ya poto na a benga ngata msu na téléphone akimbe ah ya yo numéro 1 yo ça fort ou l'équipe Bogos l'équipe Julien ah allô Botalatala ah yo vraiment donc yo a vraiment un co ou l'équipe bango nyonso akimbe kuta hotel maté Bogos ah yo ko tout danger ozomona si go so la nel batwana nde babana bongo yo za danger yo ko numéro 1 yo ko tubo yo ka yeka tina suka wa una meya comme na bango wana il faut na mi yo ka mwa mingi sigo biso sigo yo tellement be baer mo dire na mona mituna biso ni za bien te au mona ceux qui n'ont déjà pas bien numéro 1 n'a danger comme il m'a dit non ata yo jine mutano non tala ote akimezane nini ya to sala émission mo boina ya OK ya na ya ta jine mutata bien na go san non ta émission ne osomon so ba bloco wana ndi e boma biso et so boma biso makambo na oloba eza vérité ba ninga na biso bilé ba na ba idée wana moi je suis Freddy Akimbe je resterai Freddy Akimbe nandeni yo Freddy Akimbe nandeni merci beaucoup Freddy Akimbe autika la Freddy Akimbe ndeto yo zo katanga matona si solo bata to zape na ba ninga et puis moi tempé bien sûr eza débat bien sûr ezali débat mais moi temps na pesi au lobby et puis na kabo na pesi Bogos c'est ça ndeko na so Bogos to za na ope awa ndenge za toujours na bité pour na yo pour impression na yo
Ouais, bon, netinga ma TV vraiment bon na critique nga musala ya TV le kana Congo ate mais musala e le kana Congo pour na télévision nga sipla na ngote. Biso kutu emuna ba nga lo bango biso internet moto le ka bango. Parce que ba critère ya TV awa nga ina sipla na ngote. To l'équipe on a vitesse. Pas besoin d'information papa mba kufi. Biso internet to publier kiam. Image ba laksaka na TV on papa mba sikula. Ya biso ba internet. Ya chaîne TV ba chaîne télévision te. Vous comprenez? Donc, basé sur critère mon côté, la TV on a robanga bango. Vous comprenez? On a robanga bango. La TV ni basé na pour azwa muto ça pas na conditions ebelé. Basé ngaba conditions. Ngaza réalisateur na ligne ça na chaîne mo télévision a yo obligé nga que na votre biso ko engagé na chaîne na biso ya kana caméra na. Vous comprenez? Bana nyoso ba tanga ba ifasiki nyoso ba silisaka. Ba zo musala wapi? Na yé pour nos espaces biso dans les émissions na Congo mais ba sabino $300 par mois ton limite au foot émission le kao tout mon émission mota mamingo $400 par mois et puis ça nga site ni internet yo kenda jila biso ke no futaka $50 par mois pour émission leka ozomona yango so comment ça ba moi passe mo boye comme siko ke no musalonga baby munye so comme journaliste papa na ifasi ki ba otanga combien na ina ba otanga combien ba tunyo so ba si sara ndenge na minso auto coller première session ifasi plus de 600 étudiants ba ça na chaîne télévision ni parce que ba chaîne na bino espace ça la raté so ba na chaîne télévision na bino espace $300 siko sans sponsor na ya pena produit fini na ngamo na futa cameraman combien monteur combien pour na pesa bino na chaîne $300 siko so na chaîne internet ba pesa espace na leka oh musalonga baby est-ce que musalonga télévision et ça no Frida Kimbe ça na TV. Il dit que vous avez partout pour la biso toujours ko pasola car marqué to comme na suka émission na so Fredi Akimbe. Okoro yebisa ba hotala so partout de le monde. Nini oyo esa na makaka. To tikala jamais comme na ngo na ba chaîne télévision de Tibotala tala azalaki na TKM azalaki na Canal Merki azalaki na Nzondo TV ti tala lelo yoyo ndengeta lelo ezali o ezalelo. Nini esa la ke chroniqueur soka longo na chaîne il faut afinga ko banana cordon ti na patron ya chaîne a expliquer ba réalité nyonso wana ko ça l'émission pour nani pour na complexe la petite réponse à ma bébé un peu si malade et ça complexe ngana féliciter mingi parce que yo leur aux arrêts d'abord na poto et pas à la mine l'air au longwe au tigala jamais au fin à cordon yo au tigala jamais au fin à mkolosite et ero sala qui n'est pas Vincent les locaux de émission les lots n'a pas que Vincent peut faire azala bah contre autant qu'on est pesa mais donc ça déjà bien il ngolo ba que yo za guerre pena été au tigala peut au fin a été magozonga sous poto na poto mais au longwe sous poto na poto créé yo na habité ceux qui na siko yo bobeba na pena la mine. Bon, pour l'information, puis il y a partout dans le monde. De 1, ils ont des botalata de 2, ils ont éducation botalata la. La qui c'est qui a fini à rater, puis ils ont des ngate na longwa qui na poto na kepa Vincent il baraki ba projet émission ta le fait bota chaîne nango. Ndomoni na kendaka, les commis prêt à na peut-être moi parenthèse, ndomoni ako sala ki commis prêt na sala site de la mine dont vous mosakoli abondeli botalata la ki loko dozal ba matériel nyonso zongi selanga batu nyonso balongwa ki de façon ki na sala et après ndomoni na kei et puis ko longwa na ngai muta salelinga chaîne avis du public Didier Masuki l'ami Vincent Chiluizi invité émission ta lelo alekaka na micro na biso na chaîne na ngai et puis l'ami ne dovo mosakole sikazali asalelanga vidéo je suis le seul journaliste au alongwa place à azala qui basele vidéo à bonne chance sur chaîne na donc tout continue na biso. Voilà. Donc, il y a que Julien Botalatala a sa complexité. D'abord, il a complexé. Pourquoi on a dit complexe? L'air tu as lu comme ça là. Ils ont dit à Kimbe, na lu comme ça là na Tala Lelo News, la Solinayo. Ils ont qui en privé, caméra zate tout Solinayo et tout. Bon, pas de problème, badabulo tout. Mais je vous pena au longwa. On dirait pena longwa pena ninga cause. Mais tu vas au sud, tu as commis quelque part. Mais sur le commis qui est noté, Kolonga est commis qui est noté. Bon, mon désana, faux site, site mon débrouillera, il y a un monde à long way.
Julien Botarata zili lokote ta ko tunga na saela eboye omoni vidéo wana ce que to pona plus o iloko ko tsa ba vie me omoni iloko ko tsa ba vie belé wana ngam na créango ngam na sala boye ngam na sala mais papa donc etikale mukepe na bateau yo salisa na vie yo pesa bango ba $10 ba €20 au rappeler que donc ngam na kabela ko to boye ngam na sala wepo ani eza complexe ndeko nanga baza belé wana baza yango ngaye omoni to na loba na loba te na fanda calme mais complexe wana ngati sekonde akime na 600 lobi na na répétition à Fabricas maman lobaki et touché ngana monaki vraiment bien en raisonné Fabricas alobi yaza moi na wera afani na wera l'air qui évoluer na propre zèle na ye mais atala ki note ko fait l'omide aza vrai vieux selon lui na ninga notambola tout amone que Koffi Olomide aza vie moko bien approcher ya bigi note vomi na zana vie na ngai Koffi Olomide mais robo ya weka te pour le roi de la forêt aza père na ye kaninga noza na we na Koffi Olomide batu baluba n'importe quoi oh tala pecho akosila akokanga na Koffi Olomide asasala nini asasala de baloba obako ekoloba mais lelo bango ba mulongo mutu tout tala lelo ningo loba tala lelo mutu tout Koffi Olomide il faut que changer mentalité pourquoi yo fingara boss sinon fingara coordonne et puis loko za mabe makasi Akimbe Anderson ndeto vandi boy toyebani toyebana rakeke Akimbe azangi crédit Anderson azangi msusu eloko moko boy siko bete machine ko botata la fungolelo caméra allo basiko o yakati no est-ce que moko botata la ofinga yo moko yo ça droit de réponse est-ce que bato batala ki botata nde botala ngo na idée biso nyo surtout ba animateur auto présentateur ba émission internet mutana eloko azate bako sabinote to ana eloko te nous sommes des pauvres nous sommes des pauvres toujours ba taxi te fouter la rababikok tout le monde a foutu la race une d'accord c'est une bonne na ba vanta on ba l'écran ba émission ba ça raboité ba lo ba jeunesse à TV ba l'équipe biso na ninga vivre quoi ninga vivre au monde qui va vivre bien moi $100 zo kota na pochi moi ni mais oya biso tellement que toza d'abord mbutu moi vivre za raté toza bata passe o nyonso to les gars wana bako sabinote to lana na mulongo ngala bi muso azaka mbongo pe côté so ibi ki mbongo ekota mais à cause de la mbongo na bar à cause ya mbongo na bar wana ja saba na omela le mbongo ne ya azumamo afuti donc to bela mutu. Merci beaucoup vraiment na habité pona yo ndé to ko mo cité pe émission na biso. Ouais Julien ngai na senga merci mingi ba patron na biso ba site Julien ba sali biso mutako sauté na tali caméra pona senga ba patron ba site nyonso vraiment merci na bino nelo bosala journaliste wa rolongo ka fingi bino tikara juste nzambe sala ngana ba journaliste belé aya na pantalon munene ketch moko mais grâce ya site wana tala na par exemple mon orchestre tala vie ya Limbonda na vie ya Kakol ya différent Kakol ya sima Limbonda alina ba jiba alina ba wera ti ba Kakol ba e mais ezuileli ya ndenge morote ozo comprendre pour mon que na vie de za biso to tika ko za na ba chance ndenge morote ozo comprendre to vivre na ba site bo clebo wa afi public ya site munene e bani etalemara mais créer ya na musanya so sala mutunyo onsute avivara na salaire to vivra na moment o msusu na to mona ba entreprise to sala ma kelemba pour nini pour ka et code seli ezala yo lingi de A à Z e utaka pa patron na yo ezala raté petika oye ba ona njilendo za raboye mungamba akotikala ka jamais okabola mbongo net na patron je comprends de haut de la nation be odide masuka reliera na vie publique to kotika reliera ngane ya okokana te donc Akimbe nenga zanga lo taraté un jour yena de la nation ba sika okabola mbongo moitié to ngai na za boye na lo taraté un jour na tika okabola mbongo na masuki moitié non problème ndeni faut profiter na ba opportunité ozo le kana site za munene osabe mission etalemara soki de la nation bidé masuka pesa ko moi 100 oyo kotaka yo pe na ma relation na osabe mission na kitoko za batu basunga ko yo kotisa zwa iba neni ya gérer vie na yo ko linga te que non soki de la nation ko sa 500 yo mosale calcul YouTube futa ke 500 ya pesa nga 50 ndeni boka bo ndenge moko ya site na yo te ozo moi tango yo poke ko sala o ayo pe bon osipe batu yipi bana pe ofuta bangoti mo ofuta bangoti ozo comprendre siko bana ko lela pona nini
tomo même na ko question ko so batuna fali na faire question o ya bien bio tabaki pa kofi ne ba wera bomo ne ba wera ba lia bino trop mais bino to bakomi na mouvement na bino c'est comme si bino bomo sa kutu mabe ko leko ba vina bino basala parce que nga na mona ba jibe boye asomeli kalu dika mais to yebisa nga faire to fali musicien ni ozimbongo ne aja pesi na someli musicien nga oka nani ba ko sala ngote ozomona ba ko sala ngote mais ta bazaki ba pato ba lia trop mais ta ba ko na mouvement mo senti bina keno bakina mona réseau ko kimba pesa donc ngai na kotikala ka bulambongo ne mochi na pat mukio de la nation apesa nga na mukio nga na créer na futi parler na ngai na lati bien c'est tout to tikala ka bulambongo ne mo te na boss munga matika munga ma patron atika patron. Merci beaucoup vraiment wana bomoni balandi émission tala lelo na sujet du jour na soto zaki na moni ke to fungwa moi parti moi partout vraiment na ba paramètres belé o etungisa kamera genyo soto solo te pona temps na biki bande musu batala rapso na ba téléphone bande musu batala rapso pe na écran ya moni botala tala vraiment alingi akata o to lingaki mingi to beta CT na moi changement de to ba na émission tala lelo soki eza 1 heure du temps 20 minutes 15 secondes soki ozu 1 plus gloire à Jésus na 1 plus oyozui numéro à téléphone eza wana soki ba il y a des remarques ezali okozaka wana usot boké na Facebook na Julien Botalatala toujours bo s'abonner na chaîne na bino Tala Lelo News 10 na biki to yambela ki bino vraiment ndeko na biso Anderson Bogos oyo avis du public ya avis du public et pourquoi pas na Freddy Akimbe oyo ya Kleboa et to saki bino un grand merci vraiment na remercier ba Tala biso partout dans le monde na Yemoko Willy Moucheni Code Amboka et pourquoi pas na les boss Nico 3000 ans un grand merci vraiment na les boss Nico 3000 ans c'est-à-dire que les boss Nico 3000 ans est solo là qui mambangozo qui est vraiment très bien mot de la fin par rapport à Ndenge Oleki na émission Tala Lelo et puis moi 2-3 personnes en balamo. Okay. Merci Ming Julien na site Nepsa Kitoko au Tala Lelo News. Merci vraiment na débat autosali en tout cas sali bien makasi. Merci pe na o news ba qui tan Holanda biso. Vraiment donc ils ont ça tout ça la raso qui to bang mabe bolimbisi mais tout ça na rapona pour na rebongisa quoi donc tout monde ta kolinga ya sala buzuba na TV ils a raté ils a rappelé accident musu ekutana la biso ni bomo na makamwana. Merci Ming na Didier Masuki waza patron nga. Merci Ming na Benina Dia veut dire ska confesse mon rondila là ka mon vieux Jean Didier Kitoko hein moto Kolo motema Nathalie Mongala Dieu le père Daoud Amisola les mystérieux. Mon grand frère propre Tony Boulakati, la femme propre, hein? Moi contact non, on a contacté Bogos, moi conseil ça là moi bien, plus 243 89 75 74 653, hein? Super Anita Lelo, hein? Pasta Lebo Kandan Zitambila, José de Londres, Sida Bilele, donc merci Ming. Au ben on va boire quel eau? Non mais on fait boire. Bon, natigi nangaras. Benina Dieska confesse à Mokondila la patronne. Kabwakat. Benina Dia, est-ce que confiance à Mokondila la patronne na pesi mbote Sirozali. Un grand merci vraiment de l'équipe émission Tala Lelo. Merci vraiment. Ils appellent Bali Bosote quoi. Porte émission Tala Lelo porte est toujours ouvert pour nayo. Même nangai nazati même nazali banda en tout cas chaîne na bino. Merci beaucoup pena Freddy Akimbe. On peut passer le plateau mort ensemble donc ça linga bien fort. Invité Akimbe vraiment votre mot de la fin par rapport à Ndengo Lekine émission Tala Lelo. Ndenge na okyo kuno lobit même atayo za libana dans ongo keno tika biso. À part affaire au Botalatala à part musal Botalatala za pena mamne mususu. Ngolo bateke to betaka la c'était la mambango. Na bi ana isa autre facette. To makasi bon. Moni aninga réalité ndenge biso to lobaka les propos tenus dans cette émission etalika biso batutolo bien mais Italie était maintenant n'engé pas réalité ba biso batutolo bien to lobaka ki to tongi mututé to fini mututé to lobi pe mabe ya mututé mais to talisika né que mekata ko changer pour ça bien n'engé bateau union surtout bobenga nga ba Bernadette mbona ba Loveline créer code secret que vous vivez à l'international et pourquoi pas aussi na Merlin Baouvi na ngaya kati ndombasi mayasi Willy Moucheni code mondial code d'amboka papi Moucheni ba fossette wana code monétaire wana vie na ngada depuis na comment aussi ma micro non aliate mais avant d'aller ma micro na lia vous avez la différence ça veut dire que ya Willy Moucheni belé ba yebi ona ki mukolo mais ngasi ko na yebi ona ki bomwana
Ça veut dire que différence c'est ça, écart c'est ça. Papi Kaba qui recoule le boss. Et Amédée Mackenzie, Philly Japan de Philly, Motema ya Mama Kati, pour n'y péter les sous-sous, Trésor Maloulou l'Anvers, que vous vivez car à l'international. Paola Schengen, Mima Wetu. Bela Nganga, Tala Leloyo, Mère Milan, Tala Leloyo, pour les boss Nico, 3000 ans en Chine, n'habité ce qui a été somme souni, ne pas nous te au coca. Soit il a biso batu en aquarium ou tonner nini. Les boss Nico, la monnaie, on s'appelle, je l'ai au katanga trop. Gilet Botalatala, l'embocatier de la presse, Tala Leloyo, yo, on le basso d'une sous là, c'est un programme d'éléments. Nous vivons l'époque de Beladinganga. Kitoko. Kitoko makasi na ebi ke bozaki partout vraiment na ndenge bozaki temps revendre brota la biso vraiment bolimbisa o bomone ke sepeli sibinote bolimbisi mais sopé remarque ezali kané na lobby eza wana sopeli kanisipe ezali bopesi kaka à partir ya numéro na bino eza wana o eza affiché mais quand on a remercié bongo vraiment moto babengi na kombo ya Chims Kabengele motema ya Delaté maman na Brian Chims Kabengele na pesio bambote siko zali pourquoi pas dans les champions malela de Londres kana mingi te tozana ende tozalaki na Mila Bela Dinganga ndenge tozalaki na impresseur Claude Ndombasi ndenge nazalaki pe na Mawetu na mabele c'est-à-dire yanga bakomaka un grand merci na ya Willy Mouchen Koda Mboka o banda ko soutenir Botalatala banda et pas l'évêque président Denis Lesi voulu zivier na ngai motema ya mama Tina Lesi na pesi bino no so Botala so partout mbote sika bozwami na lobi kala mingi te anniversaire ya Jenny Langa motema ya Sydney Langa par australien na pesi bino mbote vraiment bo s'abonner na chaîne Aminota Lelo News 10 merci beaucoup vraiment mère Mila Bela Dinganga Elisa Pedo Monoko Bank merci. Kunga 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 no ganga kunga 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 le kunga 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 kunga